ingeta e, ingeta, 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 bokota, bokota, bokoto, 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 bokoto. Dossier eye, dossier oye, oye, eye, o. Cardozo, 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 bobenga la biso Cardozo, awa makambo na ye na poasa bandeko nanga, awa ba dossier ya Cardozo, ezo inda, eza ya koinda bandeko nanga, kande na bete la rabino masolo, chez Mama Ines NM officiel, awa nyonso na poasa. Toko bomba te po tango mutu akenda kosala kindumba, tango mutu akenda kosala makambo na ya buzoba, surtout soki oza personnage public, il faut oyeba keno ya ye nyonso ekoya kobimaka un jour na poasa. C'est comme ça. Ata soki obombami, obatami, olobi keno batu bamona te, batu batalanga te, il y aura toujours de ces personnes oyo bakoyaka ko exposer yo. Ezalaka toujours bongo. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue, bienvenue surtout sur notre chaîne Ines NM officiel. Bienvenue, bienvenue na balandinyo so yakala. Bienvenue, bienvenue na ba onyo so yasika. Kande na lobaka toujours et encore boye imalamu na chaîne abiso ya Ines NM officiel. En tout cas la famille soki ezambala liboso et salemi que non oya kokota na chaîne abiso ya Ines NM officiel. Kande tokendaka nango na osenga na yo s'abonner massivement. Tango zo s'abonaka bongo kobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification malamu ya ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Ines NM officiel arobandotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Nabete la rabino toujours et encore c'était que non vous informer c'est notre devoir. Oui bien sûr ezalango devoir nabiso oyo nakotikala kobomba te nakotikala pe kowanga na te po na yebike eza devoir nabiso la famille lelo toyebino toyeli bino bandeko nanga en tout cas bosalelanga partage mon combat partage nde likambo toye awa penza na dossier ya ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Cardozo. Biso nyonso toyebi Cardozo abandaki ko jouer bongo théâtre depuis kala. Eza eloko tete ke tokoya koloba keno Cardozo abandi théâtre lelo abandaki lobi te. Cardozo abanda penza makambo ya théâtre depuis kala. Sikoyo makambo ye kokweya kande makambo ekweya kana communauté na biso boyebi biso nyonso communauté na biso eza communauté moko eyaka toujours na basango. Eza communauté moko eyaka toujours na eminene. Eza communauté moko eyaka toujours na makambo ya somo, makambo ya makasi. Lelo toyeli bino Cardozo la famille po ça n'est de trop. Après mutakala ya Michou Bembele kobima toyokaki déjà ba rumeur ezalaki ebele concernant mutakala ya Cardozo. Il paraît que la famille boyebi dans la vie soki baye kobeta lisolo ke eza na moto moko to eza na milinga moko kuna quelque part peut-être na simanda kuna bino milinga wana eyaka pamba te eyaka toujours na moto. Soki toke kotala na dossier o ebima ya ba partous o ba chacha nyonso bazalaki o ba Naomi Loko bazalaki kombo ya Cardozo pe etikala kozanga te kombo ya Cardozo ezalaki na makambo ya Michou tango yaki kobima ke Jimmy Belau abima na ba comédien ebele kombo ya Cardozo pe eyaki kotangama toyoka biso nyonso kombo ya Cardozo. Il y a même de ces vidéos oyo ebimaki mais batu balobaki ke non mutu wana za na kati eza Cardozo te po video wana nga pe natala yango mwasi wana bande penza kolakisa elongi na ye te mais ya nzoto nde tomona ya elongi totikala komona te donc bando kata omona kaka parti oyo ya kingo omeka penza kotala elongi bazo kata elongi. Vous comprenez? Lelo o ba video mosusu ekobima ba audio concernant Cardozo kindumba o azo sala. Concernant makambo ya mibali o Cardozo azo sala. Vous savez, eza na bata moko na yokaki ba makambo ya Cardozo na loba. Cardozo akotaki na émission moko aloba penza que ye akotikala lisusu kobala te. Pourquoi? Parce que ye tango bando kola
prière na ye ezalaki ke abota na mobali moko na bana na ye nyonso. Aboyaki vi ya bibota-bota. Lelo akutani na mobali oyo, lobi kuna akutani na mobali oyo, aboyaki na ye vi wana. Bandeko mosusu oyo bayebi te Cardozo azalaki na mobali oyo babota na ye bana na ye mibale. Azalaka na bana mibale ya mwasi na ya mobali. Mobali na ye wana akufa. Akufa na bakondisyon moko ya pasi. Abelaki ka mutu, basombeli ye kisi bapesi ye mutu ese kalme. Après lobi nango mutu ebandi lisusu bamema ye na hôpital nde bisika mobali na ye papa ya bana na ye akufa. Depuis wana Cardozo alingaka kobala te. Alors, Cardozo azolinga kobala te, mais azo préféraka kobimaka na mibali mususu to a préféré na ye kovanda ye moko. Eza motuna, eza batu baotuna mama Étoiline. La famille. En tout cas, avant nana loba, natiela bino quelques audios. Boyo kanano dossier à Cardozo. Boyo kanano na boye ezala te ke no mama Ines yondo lobaki natiela bino penza bino moko boyoka. Po nga na yaka pona kofinga batu te me na yaka pona koloba soki mutu azosala likambo bien te. Il faut to loba. Na ba dossier nyonso kombo a Cardozo eza na kati. Alors soki kombo a mutu eza na kati, normalement il faut to ya kobetela ngo sete, il faut to ya koloba. Ezalaka bongo. Tolanda nanu la famille, dossier oyo nga ya bino mama Ines, nazosonga mwa sima pona komeka kosala mwa analyse. Tolanda et on se retrouve juste après. Cardozo, respecte-toi. Okuma mwasa gabana no, pesa gabana chance sa vie. Osala maboke, wana bano mibale. Wana mobali no gabano asala maboke. Obundisa kopina biso uta poto, obundisa na kermes wana ya ville wana. Na sole baoba. Obundisa fi mwa uta poto, obundisa makasi. Aza sœur ya copine nanga. Omonaka na robela ngote parce que na ebike wa muta théâtre na boma moto. Mais Cardozo bundisa fi ya uta poto palanda gabana na kin. Wa mwasi ya gabana boza ndako moko. Respecte gabana. Boza sa maboke wezakisite ke boza léger. Obimi dana da costa. Okomi na ndako ya gabana. Mais yo wana suna ba musicien. Yo wana pot. Taka bobeba na baseimona bina file. Obwakela e jeton na théâtre. Mishana mukusha na vanda na limete kutasima. Ele kaka deju bina fila benga oboke tourner clip. Alali osusu a tourner clip pour changer maloba. Batongana nyonso zozwa. Poke tika ngona ba video. Viena biswa Lubumbashi. Wazaki na Michou na binotu. Oh Michou alia mama na kwa. Viena biswa na bela liboma. Aloba na nga na téléphone. Dieu m'entend parler. Abi Jaël. Bango nyonso yo umona kabasa batour wana mutaleki Michou na charisme zaki. C'était le jour où nangam na benga Michou lesi Michou. Abitalaka Cardozo na linga lelo na lali lelo. Mais Cardozo aza so simbi bwe pasi. So simbi koto pasi batonga. So simbi bwe j'ai mal. Osimba bwe j'ai mal. Osimba bwe j'ai mal. Ngana bi ambo singa oui. Soki yo mo mitali batongozwa. Et comme bimso misuni na saba t-shirt. En fait, parti o nyonso lembi. Parce que nzoto no eza na mesure mobo. Excès de tonga. Et comme ko fungola nzoto na ndenge siko ya. Nzoto zo panza nondire ekvani na bimbi na mai. Nyonso. So lati ba t-shirt longoli snap.
yo motala misuni mo ekomo boto na nsima so olati kola on dirait olati kaleso tozwa olata kala ntango tozwa kokola babengo super soso ekangami kangami 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 misuni ekangama et pourtant tu es une très belle femme tu es belle ekoki bongo kolekisa te ya mado aza bongo ya mado azala lisoko bongo toyebi ye bongo ya mado azala bongo okoma ya mado te onokoma edoksi yango okoma mpe bongo te zala na tai mo boye ya responsable zala na tai mo boye neti bongo eza su kitoko te okomi chiffonné otikali belle de figure olingo force biso tomonake mipende chiffonné te mais so olati kilo tosali video mipende fiffonné parce que oforce trop obimi na kombele bato na théâtre eti gabana camarade nanga gabana Voilà. De retour, na bandi ebela bato biso nyonso touti komona, touti koyoka audio ndenge makambo ezobimaka, audio ndenge makambo ezolobamaka concernant surtout et encore comédien na biso na kombo ya Cardozo. Bon, nalingi nasala mwa analyse. Cardozo, zwa nanu kiti oyo ya kovanda yaya, bana bazokola. Ata soki bana na yo na présence na yo balandaka makambo elekaka na ba réseaux sociaux te. Mais bana bazokola. Jeune fille na yo wana aza déjà na téléphone na TikTok, aza déjà na téléphone. Aza na WhatsApp, aza na Facebook, sûrement aza pe na TikTok. Ata soki aza na compte na ye te mais atalaka makambo ya TikTok. Bana ya kilelo baza bana moko, baza na mayele ya makasi. Dans quel sens? Na babiso ndenge to bande kokola. Soki papa aboyi, mama aboyi eloko, mona mwana pe ya kosala yango te. Me na kilelo oyo, mwana yebi ke papa nanga to mama nanga balingaka te nazala na ba compte ya TikTok ya Facebook. Au créer na faux compte, kombo ya mutu, mosusu oyo eza kombo na ye te. Azolandelaka makambo nyonso ezolekaka. Cardozo na ba dossier nyonso ya kindumba oyo ezoleka. Kombo na yo ezotangama. Donc, sur 100% ya dossier oyo ata soki oye kowangana ka ndenge owanganaka na yo bokomona nga te bokomona nga te, cela veut dire kosalaka yango osirasiraka kaka ke emonana te. Yaya, soki olingi kobala, cela ne veut pas dire que olingi kobala pour que ozala mwasi ya ndumba te. Olingi kobala zala swati na mobali moko oyo yebi ke nga na mobala na nga te. Mais nazalaka na mobali parce que toyebi ke mwasi nyonso qu'il pleut ou qu'il neige ata soki olingi kobala te okozala na besoin ya mwa mobali azala na vie na yo pour des raisons personnelles eza bongo epesa yo mon épaule te ke non parce que nalingi kobala te nakoki kozwa ata 5 mibali ata 10 mibali, ça n'a pas de sens. Eza bien te yango posa nzoto ozoluka balukaka yango boye te. Oza na poso ya nzoto kasi luka mobali moko oyo akobanda kosatisfaire ba besoin na yo te. Oyo akobanda plutôt kosatisfaire ba besoin ya nzoto na yo ekozala mwa bien ke ozala na mibali lelo oyo lobi kuna dona makambo nyonso ya buzoba oyo ekoleka na Congo il faut kombo na yo etangama. Ba mimi ka bongo bango wana baza na mibali te, baza na ndako ya libala te, babala te, babimaka na mibali baza te ke non ye aza na mobali te, aza na mobali. Mimi ka bongo aza na mobali. Toza na ba Martini Mosantu baza na bana babota batikala nanu kobala ye te. Tokoki koloba te ke non azalaka na chéri na ye te, aza na chéri na ye. Makambo ya buzoba bokoya komona ngo te. Oboya kobala mezala na mobali moko. Kozala na esprit ya kindumba te yaya. Bana na yo bazokola.
ekozala un jour soni parce que c'est vrai ose rassuraka ke caméra bisika nyonso nakendaka caméra ezala te makambo nyonso eza na bacaméra mosusu okotikala koreconnaître ke no place oyo caméra ezali okotikala koreconnaître te baexpert bazali baoyo kutu bayebaka kodetecte bacaméra me bazwa bango il faut otia yango na mutu imagine lelo tolobi bana na yo baya komona bolumbu na yo ekozala bien te soki eza na bacomédienne ebele oyo nasepela na bango surtout kolanda histoire na yo oza mwasi moko omarkanga na koloba ngo Cardozo omarkanga mpenza na histoire oyo opesaki parce que la plupart ya baparent tozalaka na tendance oboti bana mais otia bana na yo priorité te mais na badire na yo olakisa mpenza maturité na sagesse na yo tomona bamama ebele azalaki na mobali na ndako ya libala aye moma donné bakabwani mama sondoli mpe bana atiki bana bakende na tata na ye ye akende kosala vie to mwasi moko na mobali bazalaki na ndako ya libala mariage mobali aye kokufa mwasi apréféré atika bana asondola bana mpo azwi mobali mosusu tomona yango mais yo otia bana na yo priorité c'est qui est une bonne chose kotia bana na yo priorité oui bien sûr mais cela ne veut pas dire que epesa yo accès okende osalaka kindumba soki omoni ke oza na babesoin ya posa ndoto ya nzoto plutôt soit marie-toi obala c'est trop simple ke ozalaka na bamilie moko soki makambo moko boye ebimi na réseaux sociaux ya buzoba kombo na yo efo etangama ça n'a pas de sens quand ndenge omipesaka respect mwasi ya valeur lata elamba ya mwasi ya valeur lata mpenza elamba ya mwasi ya valeur c'est vrai boya kaka koloba réseaux sociaux bakoselaka biso makambo eza na makambo nyonso tu te ke no réseaux sociaux eyaka kokosela bino eza na makambo nyonso tu te ke no réseaux sociaux eyaka kokosela bino oza mwasi moko mpe olingaka aire mosusu bavisibilité matalana koapparaître je l'ai toujours dit omoni mwasi oyo alingaka koapparaître alingaka kolata les jours mbongo ekozala te mwasi wana aza capable ya kokende osala kindumba mais mwasi oyo ayebi ke na kolata oui bien sûr c'est tout à fait normal na kolata amoni kolata eza normal mais ezwa priorité te mwasi wana avandaka ta soki esimbi te aozala na ye mais mwasi oyo atiaka bato nanu batala nga bato nanu bamona nga priorité bato wana bazalaka capable de tout kande bomonaki Michou awa akomaki kotinda bavideo na ya mutakala epai ya Jimmy Belau c'est parce que atia na ye nanu kolata liboso matala na liboso bato bamona basentir c'est comme ça Cardozo zonga na nzela mama oza mama oyo abota oza mama oyo aza na bana oza neti n'importe qui te mutu oyo azalaka na bana aza mutu oyo atiaka nanu bana na ye priorité makambo mosusu ata soki olingaki osala yango yo moko ozongi nsima olobi oyo eza yanga te oyo mpenza nakoki kosala yango te oyo mpenza eza yanga te eza na bamilie mosusu oyo yo okoki konyata makolo na yo te mpo oyebi ke non mpo na lokumu ya bana na nga parce que eza na babiloko mosusu bien sûr tosalaka tomonaka mabe nango lelo te mais lobi kuna nde tomonaka mabe nango ke soki nayebaki na age na yo wana oyebi deja mabe na malamu soki oza na besoin ya mobali babala yo bamibali baza ebele oyo bapropozaka kobala bino ke ozala moto omoni bana bazwaka éducation ya malamu soki papa aza wana ata soki aza papa oyo abota bango te bana bayebi ata soki bokozala na bango ndako moko te na papa wana bana bayebi ke mobali ya mama na biso eza ye wana ke bana bayebaka mobali na yo te me bayokaka kaka keno mama na bango azalaka ndumba bana wana baza bana mike lelo oyo bakoloba eloko te mais tala le jour bana bakokola bakorepondraka yo ke mama yo kutu osala nini na vie a part kindumba a part bitambola ekozalela yo pasi mpe mawa bana ebele barepondra baparent na bango bongo tika makambo oyo ya kindumba lelo bimina oyo lobi kuna bimina oyo luka mobali moko bovandi bisika moko yango mbongo yango ya nini bilamba olataka wana yango kanisi ke bilamba wana soki lelo ozwi problème de bilamba wana ekoya kosunga yo kale même bilamba oyo osombaka na ba $50 le jour okozwa problème elamba wana okoya koteka yango ata na $2 apamba mibatela yaya mbongo ezalaka na suka
mais réputation etikala. Lelo mona kindumba ya gabia sala. Lelo ya gabia sukeli wapi. Si réellement kindumba ngo ebanda ekofuta. Si réellement mibali lelo mibali lobi kuna mibali ebanda ofuta. Mais baya gabi o batonga. Baya gabi o nzoto lingati ekweya. Ezana ba mibali mosusu bokobima na bango. Boyebi bisika basi na bango bazate. Ba mibali ebele lelo baza bato akiso. Omona ka mutu aza na bambongo na yo kozo kanisa ozo welela ka mbongo. Azo ya kozwa ka biloko na nzoto na yo. Lelo tolobi yo po komi kokolo komi kana ba 40 nzoto nyonso komi kokweya. Ekozalila yo pasi pe mawa. Soki lelo bomona ka teti ya gabi azo ya na ba réseaux sociaux. Azo lobaka loba na ye eza kozanga soni. Parce que ceux qui mutuza na soni normalement aza mutu moko oya koti kobanda ta koya te na ba réseaux sociaux po ya koloba. Eza bongo. Alors mi batela. Cardozo mi batela.